Saratola TV. Koulou tout faire rigolo la tali sanga lobi petit nanga. Actualité a bien, baiser a bien mes carrières. Voilà. Faire à solanga, abi petit nanga actualité a bien, baiser a bien, ko chrétienga, ko critiquer, oui, tout c'est bien, mais carrière na yo. Carrière qui vit à loko la journaliste eza wapi. Pour ceux qui te considèrent le quoi journaliste, c'est qu'il faut allouer ya mami lela, nga faire aloba na ngango. Saratola TV. Na sola trop na ferry. Na sola trop na ferry. Na avion. So pe batu ba kamande ni Saratola a préféra alobela batutu. Na sola trop na vie. Et puis via talisanga ba avantage na ba désavantage ya mamuto sa leo na kopo. Saratola TV. Voilà. Na la mutu mo azo répondre ba demain rabi bino ba traiter bino comme ba anti-valeur. Bino pe bois ba anti-valeur. So bino pe ba zu bino te bino kutu botika la tana visa ba considérer bino te bois ba anti-valeur. Bon, on va pas plus anti-valeur, il faut le mot qui est plus fort qu'anti-valeur. Anti-valeur, hein? Oui. Parce que demain, on va dire anti-valeur, on va bien bango, mais bon, on va jouer quand même visa, bah KIP, donc anti-valeur considéré. Bah comment qui ba anti-valeur considéré? Bah kena bango pe, bah fouteli bango logement, mamutu bazong si bango. Saratola TV. Donc so bango na bango ba mi vandela ba salana no ba scandale te. Pourquoi bisoto yo ça la bango ba scandale à la place? Non, déjà, Maman Sarah, au départ, il faut tout commence par un. Ce qu'il est là, il faut journaliste, tout chroniqueur. Comme on finit là, musicien, c'est qu'il y a un commencement. Il y avait un commencement où les musiciens accordaient qui montent finir là dans Saratola TV. Mais comment ça n'a été toi na bande ko belé ba finga ba pour na faire. Si. Si. Ngana utaro sa émission. Na loba komoni lelo ba mission ba komo luka moto a otekaye. Et non moto a ofingele bato. Pour ça comme makambo sérieux ba ke luka ya mami lela. A fingarde. Vrai ou faux yem t'a présenté ba mission. Voilà. Na aéroport non ya kisasa to ke musika te na présenté ba mission. Ya mami lela. To comme na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle na présenté ba mission. Ya mami il est là toujours. Ya mami il est la visa offert à sombele billets nan. Ya fali. Pour nini est choqué faire été pour nini fali pe les e fali te pour nini pe ba warrior ba fingi ya mami te pour ya mami ni tia na place na moko bon. Ça dit boulot nanga je parle de l'artiste musicien. Saratola TV. Yo j'ai 3 ans, j'ai 4 ans après au le kana TV au le passeport yo. Héritier mta saela ngango pour appeler ça visa. Tala niveau au comme ça bat tout monter à ma. Ba comme si fallait monter à ma. Bon faire ya comme monter. Faire à toi ça la zwango wapi. Pas fallait. Azongo lo ba sali fallait. Ah oui abi donc mon yo mutupenda utope so visa 3 ans. Atuna ba mission faire ba même pas 2 mois hein. Atuna bango hein. Congo ofandi na Kinshasa to pe na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpona bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpona kokota na RDC to pe na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche mpona baservice lokola chargement paie de douanement ya conteneur full to pe groupage assistance commande achat na Chine to pe kosomba biloko na Alibaba bazali mpe na baservice ya règlement e paiement bafacture ya mbongo ya bafournisseur na bino oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili te basalaka mpe suivi mpe contrôle ya qualité ya baproduit to mpe ya biloko oyo bosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingi okutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice
baza na bango esika ya kobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 ya Avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to mpe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout na prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Oh, pasi mingi komona bandeko na biso ya basi pe ya mibali ba ma chérie mon frère ba kotaki na école mafinga pona koluka ete visa ya poto na artiste Ferregola kasi mokolongo sangwa pasi pe mawa eyaka Ferregola akendaka kaka na bato baza important pona musala na ye pe na ba musicien ekomaka matata pona bandeko na biso ba chroniqueur yoka kolela ya ba chroniqueur Papa Hervé na bengi o combien de fois affaire ba visa ya Ferregola affaire Adidas à Ferregola tota sala analyse mona noko ya awa tolobela ki makamu ya ba visa ya poto même pas fallu avant makambo ba poto oyo motivation ya ba émission ya ba chroniqueur to pe ya ba warrior ezaki ninge ezaki ten ay comment makambo ba voyage motivation na mabina oyo ba chronifuati ba komaki nango tangu Ferregola annonça que Adidas Arena eza motivation eza lelo te parce que lelo nde faki ba sa makele makasi po jour J-2 concert à Ferregola ekobeta eloko nini ba chroniqueur ba kufela kana visa nini eza kokanga ba chroniqueur po ambassade pesaka bango ba visa te ba komaka kofingela ka ba musicien batu pona bazwa ba visa Ferregola lelisi biso Ferregola tiki biso batu bakomi kolela batu bakomi na rage bo finga ngate pardon so kande machi makasi finga ilunga po ilunga ke na place nao so kande machi o makasi finga Virginie Manganga yenda ke na ba place na bino so su kande machi o finga Goche Seya ya finga Kindingu ngate biso tozo analyser biso pe to memo poto te. Sommaire du jour. Accueil le 6 juillet LCDC Arena le 13 juillet de l'artiste Fally Ipupa. Ngolé nyonso ba meloma na bonne musique, to somba ba billet, to soutenir artiste Fally Ipupa. Adidas Arena de Ferregola le 20 au 21 avril, jour J-2 si je ne me trompe pas. Bana mboka ba congolais to zala wana pona soutenir l'artiste Ferregola. Casino de Paris le 31 août avec Fabregas, Maestro, Fabro, l'homme de Robonzele, en tout cas, bah mélomane à bonne musique, bah villageois, pour soutenir artiste Fabregas, Maestro, na Casino de Paris. Zénith de Paris de pasteur Michael Kalambai, on a moro na assuré bino na Ruzalawana. To sombara déjà ba bien na biso parce que ba nzembo somo ya kafo robeta makuna et surtout yozala pona lokumu nzambe to zala wana. Conférence Forum panafricaine de femmes entrepreneurs qui aura lieu le 23 au 24 mai en Bruxelles.
organisé par la Fondation Neema de Madame Ketia Olangi. Alors, je vous invite tous, ma femme entrepreneur, au tekaka, au ebike au balolaka, au transformaka, au zoara bike de transformant on a fufu, au zoara masango transformant on a semoule, au tekaka ba café, nyonso oyo sala koza ko entreprendre ba mèche, bilamba. Profitez na foire forum panafricaine où il y a des femmes entrepreneurs à Bruxelles, bas stand pesa à vendre ou exposer marchandises nayo au côté ka. Et puis ce qui est très important, kuna tokindara kokuta nana ba partenaire, tout ça ka ba relation, il y a business, kuna tokindara ko bakisa moi un plus na misala otozo sala, il y a entrepreneuriat. Alors salon l'oiseau d'or, salon de coiffure. Oeza kongengisanga matin midi soir bande konangeza le sika obungate na saut de mouton ana saut de mouton ya 109 juste na gauche omona basali ba galerie sika e belle place wana et bomona salon l'oiseau d'or et kangamina et lo mo batubalia mingi adasa mtalia rango un 14 et lo mo adasa lia mingi we kombo nango kimimbo e oyagara bateau bobungi bobengi nga na rediriger bino. Alors, retraite de prière de femmes pleureuses en Afrique du Sud le 18 au 20 avril 2024. Tozalawana ba mama sifemsi, tozalawana ba femme pleureuse, tozalawana ba combattant na ba combattante. Alors, RM Laig mafuta kitoko. Ya gabi mafuta fo pakula yango elongolo ba vert, elongolo ba rouge, elongolo ba kentos, elongolo moustache. RM Laig mafuta moko yango nde osala lo posonanga mikolo na recommander bino yango un grand merci. Na bandeko nyonso oyo bo soutenaka nga oyo bolinganga ba meilleur fan du monde. Batu nyonso oyo bolandaka Sarato la télévision na Top Max officiel bo continuer ko s'abonner massivement li paté na biso elinge banda ici e bandi affaire ya Adidas Arena ya ba visa affaire egola. To solango awa na minute to za ko ba faire rigoler en équipe na yo au grand complet baza ko séjourner déjà en France to analyser sur yango awa to ko analyser sur ba pedula o ba komi ko finga fali et là sila komote ka mafuta mbila pona ko matisa héritier Nicolas voyage à Poto mabende oyo na kenda ko simba ezoko tsa ba tebele na pétrin noko yamsi maman bonjour. Ah, Mbotenoko. Bonjour, bande retour à la biso ya musique congolaise, ba mélomane na bonne musique, ba golo na ba gauloise, ba gladiator, ba warrior, ba spiritas, ba kofifi na ba kofifi, bino tout, en tout cas bref, ba fanatique ya bonne musique, ba to balingra musique ya Papa Lutumba, ba to balingra musique ya Taboulé, ya Madilu système, Mbotena bino. Merci beaucoup parce que vous avez belé beau à la biso sikoyo. Serrez vos ceintures parce qu'on va décoller. Faire rigoler à ces jours avec ces artistes, avec l'orchestre et ces artistes musiciens. En ce moment, on a Paris, précisément, en France, précisément à Paris, ici, Gabi Ferré déjà Matagim Pepo. Semblerait que deuxième équipe, il faut qu'il y ait Lélo, le 18, parce qu'il concert là le 20. Est-ce qu'il va jouer vraiment tant à Bango Mobimba pour préparer le concert Oyo. En tout cas, Namon Bamissia Ferré, Bossala est fort, Bobenda Ben. Bossala est fort, Bobenda Ben, c'est très important. Bossala est fort, Bobenda Ben. Botsika aux alois, Bamissiente, on dirait, Bilongi Mafuta, Bongo Kitokoti. Bossala me fort, Bobenda Ben. Monta Monio Boyi, Nde Tozarana, équipe choc qui a fait, et tant Tozarana, Nicodème, Tozarana, oh, Moussoussnani. Comment on dit Dubaï, Matadien, tant aux arana Margaouz Azali, tant aux arana Missé qui a échappé, guide digital, ça dit au sentir musicien au monde. Échappé master nanga pinda. Au monde a musicien, au monde guide digital, au monde a musicien. Que son âme repose en paix. Donc musicien, il y a jet set, bozongo chamas, pende boki poto. Master nanga na ebiso ça na tegi na ko kuta ina mwasi na sali trouble na senge mbongo na loma
na botole téléphone na ketia otinda ba pesinga mbongo donc master na nga ya osakana te OK gipe na master na nga échappé pe mutu na nga échappé son epsi échappé ya ozwanga to betata tu aolongwa place azofanda kuna na ma campagne aye ozwanga ina camarade na nga Francine na bato ya camarade musu se belé tozaki na bango musu na botanga bakombo omona toke donc ba master omoni mission so zane master olia larne ngana comprendre ngo mission so kene master olia la dans la blague te omona pinage star memi bino quelque part abando dépenser so ya kata no moni mwasi azaki nae akomo tinda esquad dépenser les bino ça comprendre OK donc wa binda ba master nga pinda gigola repose en paix na lela epinza wana mutu nga et puis échapper pe mutu nga tango tan combo ouais échapper na biti akenda ah la poto ah OK bon artiste a mara bien échapper même il sait faire en tout cas faut ben da ben ah il faut pas ben da ben aspect até aspect zati na ebité na mona na mtango ba kiti na oyi bati wa musicien na mona ti wa musicien ngana goloa ngamana lo ba ngona lo bana bino hein ngana goloa et puis ba yebi ngana goloa ba yebi ngana goloa marga uza yebi ngana goloa papa fait yebi ngana goloa marga uza kana aspect gipa kana aspect ba mise ya jet set oyo wana ya première génération na bazana aspect après juste bango ba Nicodème ça dit échapper na ebité bazé sous na ba concurrent te na kati orchestre ke maso o aspect ngabe funa aspect pour bunda parce que sérieux on ezaki ma orchestre faire au senti ba aspect ma et le zali souté on dit batumo boye basala na Ghana o bateka ba boudin bilongi mafuta ben poudre été et puis musicien ma na moniti OK ba musicien na kato ba so beti mo tumu ki yo che poudre fibi mbebo bilongi bobo sani yango ezala kaka tilelo ba musicien na kaleza yo koti o beti mo tour paroli poudre ba musicien ba tambola na mo poudre na bango abimi a paroli a fibi mbebo bango bana nguti tele moni na aéroport na moni mao na moni ilunga na moni bango na mona boza musicien ngana musicien de boche aspect ba musicien aspect wana Kinshasa peut-être moi je dirais que peut-être to ça va chance va changer peut-être si poto poto pe sokolaka si poto sokolaka Pour Sougola, na sioka déjà maïs ba Sougola. Même les États-Unis pe Sougola, timboka bariana. États-Unis ngo bakenda ina bango États-Unis mabeta concerté. Batikala obeta. Batikala obeta te on devait faire organiser soutien à producteur. OK. On devait organiser soutien à producteur. États-Unis ali boso kenda ka beta concert. Ba uto kendo basala ki ba umeli o ti faire kenda ba Côte d'Ivoire aux États-Unis. Mabeta concerté dans ti ba mise ba au niveau. Et puis au lien de parce qu'il faut moi concert, il faut moi muto akabe alukara yo ya kabela yo za moitié moni. Ce que ça là déjà qui est simbaïté. Ba mise aux États-Unis ba ba le lampiaka. Donc bonne chance à vous les artistes matro courage les alara bongo bako s'améliorer montant ba mona gena poto awa faut moi sola bien moi et puis ils à la portée de tout le monde hein sola bien à la portée de tout le monde ça na ba moyen na yo ouais sur les autres qui pété zo banana 2000 francs matin. OK naninga bakina sola bien banana 2000 francs matin. OK selon ba moyen na yo so moni yo linga ndata ngo pomper boye otamboli journée mobimba o so koti solono etikali ezali ils dépend kana yo. OK donc voilà noko yam sto koti rapidement na analyse artiste fait rigolo ngana to ça émission wa ali na problème ba visa ouais mais Dieu merci situation ezaki décompté fait rigolo azu ba visa hier déjà bangonio store orchestre mon grand complet destination France. Oui. Félicitations à l'artiste, il a démontré de quoi il était capable. À émission tout ça là qui te le justement faire en cause là. Azaki déjà n'a pas visa, soit va visa et bima qui n'a noté. Mais écoutez parce que aussitôt va visa va passeport officiel va somba billet. Donc je crois que va sombi billet pas moins de $1,300. Et puis Air France. Donc écoutez bango déjà. Écoutez bango ils ont bon. Ça somina tibia groupe
bakoke na Air France basa bango réduction parce que ba billet groupe eza possible bosala ngo pe réduction. Donc billet mon collectif quoi. Collectif voilà. Bako sala bango pe réduction par rapport à billet wana et que aider bango. Moi je trouve que l'artiste a dépensé PKK parce que à 16 000 les ara mbongo ebele na pemeni boye. Ouais parce que batu ba pe distant. Batu ba disté ouais a su combien de visa exactement Ferrego là? Bon, pas plus que 40. Nayo qui a eu 37 visas. Ouais, nassé à 40. Nayo qui a eu 37 visas. Oyo bandeko musu batikali pe bazala orchestre malheureusement ba passeport musu limité. Bandeko bazala rapé na quatre orchestre Tracy et les anoya kete. Ah donc passeport limité malheureusement. T'es à côté pe Schengen té. Il y a côté pe Schengen té. OK. Donc bonne chance dans la mission Bakei Ferrego là. Félicitations, on a peut arriver à tout le monde n'est pas arrivé à Kofi. Au moins ouais, Kofi pas qu'il n'est qu'à lobby. Kofi on n'est qu'à lobby. Eh, j'ai une actualité. On n'est qu'à lobby arrivé en France. Bon, Ferrego là on va être à concert le 20 le 21. Bandeko. Boyo ka golo loba. Na yebi biso ba golo de tous ala to lingara concurrence, to lingara to matisa mafuta. Pas goloa. Ba golo na yebi nde tozara parce que ngamona golo na yebi nde to matisaka mafuta na yebi nde to pesaka elengi na makamu na yebi nde to yaka ebele pour tondisa stade de Martyr na yebi nde to yaka bozala ba golo ya banda coûter parce que arena Adidas ezana aura 9000 places ko sala pete ke bo sombaki ba biya pour bo fandi bo bibo yate pour place mo etika la vide ti boya ko savourer la bonne musique parce que Ferré a pesisco départ il y a Europe. Donc je souhaiterais que après qu'à concert wana Ferré a zoamon ta musicien boki maté s'il vous plaît. Ba musicien boki maté na peut sur ba Schengen nango ya combien de mois? Ça ba mois. Ah, en tout cas, Boki Maté, vous allez séjour, Boki Maté, s'il vous plaît. Parce que beaucoup de passeports, wana batebele ba mbaliboso hein. OK. Ouais, mbaliboso pour ba pesope visa ba 1 an, 2 ans, 3 ans et ça dépend il y a notoriété à mon tout. Il y a banque, il y a ba documents oyo kotisi et moi sur Boki Maté. Netinga Schengen tanga tala niveau il y a visa il y a États-Unis tandami bi oya kimi na Amérique té. Ah da jamais. Donc félicitations là-bas Gauloise tout. Rendez-vous le 21 le 20 tout savourer la bonne musique. Il y a papa Hervé, to yoga ba musique to a robete la biso kuna. Mais voilà. Merci beaucoup Noko Yams. Noko Yams. Ferrego la to moni azu ba visa. To sepeli. Et ben là ça net te mais quand même bazui. Ki bato sengela ki ba beta concert. En dehors de bango, tout le monde peut Virginie Manganga bakei. Virginie Manganga. Bakei. Godesei. Godesei. Willy Kayembe ya mami ilela. Ya mami ilela. Ça batu ya mami okende. Pour na yeba ki ya mami okende. OK. Vas-y yango moni noko. Tout ça non analyse bien. Avant na tout na question Ba ya mami ilela bakei, ya Manganga kei, Willy Kayembe vrai. Akei. N'a journaliste Kabangwana Gauthier c'est pas journaliste. Gauthier c'est ouais bah journaliste na Télé Claire hein. Donc 4 journalistes à Télé Claire, Manganga il est là. Oh ba comédien ba fingaka. Lité akanda na Kindingu. Mais kobo sana te to ana bande ko ebele ba finga ba to na faire. Ba ebele. Si. Ngana uta ko sa émission na loba komoni lelo ba ministre ba komo luka moto a otekae et non moto a ofingele bato pour so komi makambo a sérieux ba ke luka ya mami lela a fingarde vrai ou faux yem ta présenter ba musicien voilà na aéroport non ya kisasa to ke musika te na présenter ba musicien ya mami lela to komi na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle na présenter ba musicien ya mami lela toujours ya mami lela visa o faire asombele bieza nani ya fali pour nini et choquer faire été pour nini fali pe et les effalité pour nini pe ba warrior ba fingi ya mami te pour ya mami ami tia na place na e moko boy
C'est-à-dire, boulot, je parle de l'artiste musicien. Donc, ya mami il est là, assez respectant. Pour na mami il est là, aza pour na mututé, à kolobela fallait, à kolobela faire, à kolobela mututu. Donc, fallait à ko mémé. Ndenge fallait mémé qui est faire et pas mémé. Héritier pas ko mémé. Est-ce que ça sire faire à ko mémé Alexis? Impossible. Ah, mémété. Ah, mémété Alexis. Atamanike. Ah, mémété. Jora, ah, mémété. Mais au moins, Ika de Young, au Azaki na concert à Fali, au moins on peut faire au Bengse. Ouais. Héritier au Bengse. Qu'on fait au Bengse. Respect. Voilà. Est-ce que mon a dit Kambango? Les lois yo to moni faire ego la bateau ba fingela ke presque nyonso batikali. Na kindingu na kamondeni kindingu akeba bi kindingu mama Odette Chibambi. Mutazui en charge. A salé les prises en charge, a salé les nyonso. Ok, maman Odette. A tchena ba relever, quand prise en charge, faut ba tchena ba relever, moto a o mais mon poteau a assuré voyage. Mais bandeko ebele belenga na to yebi ba finga ka matin midi soir, surtout tant li solo ka ya Adidas e bima ke faire obet Adidas. Tout le monde ba koma ba danser. Ouais, bah tu vas comment bien na TikTok, bah tu vas comment Robina plus ba comédien plus ba journaliste. Ba chroniqueur ouais internet na biso to benga ba chronique froiti. Ba ngo tout ba jouer à lire. Voilà tout bien. So moins pour te comme ici ba tu ma batama bina et puis ba tu ba bosana ke ba musicien ba tala ba biso ba yeba ke oh ya luka poto. Motivation oh pa kotana na liste. Ba yebaka. Ba yebaka noko. Yango na pesika exemple tala ka ya mami lela. Ba tu ba journaliste ba fingela ka faire ba tala. Ndeni ba ki ozwa ya mami. Respect. Ayo sa musala naye. Ayo na kosa makamo important. Ayo sa ba chose important. Ayo sa musala naye. Donc bino boza considérer batama finga. Nalandai mutu mo azo répondre ba demain rabi bino ba traiter bino comme ba anti-valeur. Bino pe boa ba anti-valeur. So bino pe ba zu bino te bino kutu botika la tana visa ba considérer bino te boa ba anti-valeur. Bon on va ba plus anti-valeur, il faut le mot qui est plus fort qu'anti-valeur. Anti-valeur hein? Oui. Parce que bah demain on va dire anti-valeur on dit bien bango mais bon on va jouer quand même visa ba KIP donc anti-valeur considéré. Ba comment qui ba anti-valeur considéré ba kena bango pe ba futeli bango logement ma mutu bazongisi bango. Siko bino atana visa. Ba zuite. Bon ba anti-valeur très délaissé. Na sola trop na ferry. Na avion. So pe batu ba kamandeni sarato la a préféra alobela batutu. Na sola trop na vie. Et puis via talisanga ba avantage na ba désavantage ya mamuto sa leo na kopu. Abai lelo yo ngana ebe ke mami lela au voyager pour faire aloba na ngango. Abineti mami lela. A voyager ki na ndeko na ngawana. Mais nga pe na okena e faire aloba na ngango. Na okena ye parce que a oke sa musala sa ra musana e. Très bien. Aibige mami lela ako finga faire été pour fallait checker na liste. Topo azwa visa et pas fallu il faut finga faire un héritier jamais. Jamais. Aibige mami lela o finga falite pour faire azwa meme na Adidas Arena. Jamais. Mami lela vandele na palais basombeli billet le roi Mokondi. Babengeka ya mami ta billet na oya ngwana to kutani jour tel aéroport. T'as la respect. Kulu tu faire ego la tali sanga lobi petit nanga. Actualité a bien, baiser a bien mes carrières. Voilà. Faire à solanga abi petit nanga actualité a bien, baiser a bien, ko chrétienga, ko critiquer, oui, tout c'est bien, mais carrière na yo. Carrière qui vit à loko la journaliste eza wapi. Pour ceux qui te considèrent le quoi journaliste, c'est qu'il faut alora ya mami lela, nga faire aloba na ngango. Parce que mami lela ata voyager un héritier. So na ina kene na ozwae. Faire peso fallait peso nga zwae ata voyager na nga, fallait obengisi. Kofi pesa nga bengisa ata voyager na fali. Kofi bengisa le gaga na émission mami lela. Abengisi. Est-ce que atuninga bi est-ce que yo oko yambanga? Na pesu émission, ok pour yambi fallait pesu émission. Nga mon répondre c'est impossible. Voilà. Mais mamie il est les impossibles été. Mamie il est la ko yambanga le même dimanche à yambinga na 10h juste. So 30 na tiki plateau, so il fallait azaki na programme ko yamba pe fali.
mais yo salama te. Ah ouais hein. Respect ya musala boche wapi nyonso wana pona poto via zongi singa giga bi petit nango zo mataba avion ozo mataba business class bunda pona carrière na yo musala na bino eza noble boza batu boko lenga ba visa pa ba mission te biso ko luka ba journaliste de gauche à droite te so bosa musala na bino correct voyage net boye ah to sélectionner banango to zo sara to la tour to ke nae to ke pela Mombaya to ke pela Bev to ke na bango na pour la promotion bango batu ba présenter événement voilà deuxième voyage to ko boule pe te to zo na des mers to zisuna ni kuna to zo pe Frank Stema na Vincent Chibuizi bango batu ba présenter concert à Genève c'est ça bino baleki bosa musala te bobomi musala na bino moko bobomi boole la visa et d'une manière pas ya ko ya faire lobi na nga abi visa obino bowelela bozana ngo eza droit na bino biso so to na besoin na bino bo couvrir événement to pesa bino na ba visa na ba billet ofele to pesa bino na mbongo na suka mais bo bebisi yango bino moko ya mami le la vanda ina ti batu ba obunda na na kota na liste na bina na finga makasi na zongi na kota fali wana batu bazo finga makasi bazo multiplier ma finga na sala na loba belé na sala be monsieur belé pona visa mais mami lela abundi te anyokwami te abengi pete abengi ya mami au couvrir événement to bengi yo pozala ya mami akenda poto fala memae azonga makelele te nie sans problème azonga continue musala continue musala normal pourquoi ba warrior boyo le la visa mami lela te pour mami lela na respect na mo boy pour amandiate pe visa te a demander pe visa te a senga pete ke fali il faut pe sanga visa nga be fona na concert wana ga sanga ka bi petit nanga ozo kende ba poto zozongo matara business class bongisa ka carrière so il avait bien dit hein? Oh abibiso faut te respecter abino omoni bato ba finga fingo il y a un temps ba musicien tout pour nga na comprendre mais il y a un temps tous les musiciens ba comprendre que bino boliara na mikongo na biso bino boyo sa ba ranking na bino bo fingisa biso bo détruire ba carrière na biso ah ouais entre ta biso to na besoin batu ba promouvoir nde biso yo na yeso boyo kana raté lora ya zapa na fali ozepa nanga bokomi ko finga na bokomo kotsa na biso ba musicien to na kacha ba guerre et c'est vrai totalement il a raison mutu mora linga na ti pede lora lekechu omoni écart ne ti pede lora lekechu afinga nga pona jalousie Lora bango na équipe nationale so pe ba bongate e koma longa ngambo njenga na isa bango ba nyata ba vina bango mambeta sikoyo ndaza wana ola finga nga moko so pa moninga na okumisa fali au finga na fali ndenge moko pe nga pe to na mona o ya finga fali ndeni na finga pe nani fere ba misie ba osambwa oh ba misie ba na ba rankino etali bango te na rankine na yo na leketu a jalousara nga na finga le fere ye pa fingi fali oh ba misie ba na ba on ba compte rendre te c'est ça bien réfléchi ba no fere muta pe sanga conseil na avion bien réfléchi il avait bien réfléchi abi mo ndenga na timbeli bongo ba misie belé pe mukoeza ba olamuka abi na moni ndeko na nga mobali makambo ekomeli pona makaba ba visa nazazo bate nazo mona na moni sort na ye ngana olinga so na kwela même piège te non ça ngwata na sentiment ya moni na media amemi manganga amemi ulika imbe muta TV manganga muta TV ya mamilela mutu ya TV na Gauthier Seipe muta TV 4 c'est fini en internet azu mutu te hein et sili mutate soto ziki ndingu na oh nani era ba comédien mi pandi et puis kindingu na Kanda eza ba recommandation pour ya batu que faire abimisi la ngata $1 ti ba mo bazu en charge siko yebisanga nga songa jiga pamba te oh faire sola nanga pinda lora ya sola na leki ota très bien et c'est un coup tout est que oh te faire pena tali sanga vie abi petit nanga bozo perdre ouais il a raison to perdre alors pena pena lobi au moni na respo yo za nango mi lukeli oyoke au voyage à kamisia memi ote
Pour anité, on obéla batunyo so bien. S'il faut critiquer na vandi na moni pe Sarah ou critiquer Ferré. Mais na moni pe lobby kuno critiquer pe Fali. Lobby kuna pour critiquer héritier, lobby kuna pe mais critique positivement sur les plans professionnels et non ba ma finga. Oui. Est-ce que ngana oyina yo? So ozano pena na katikati lora ba ya mami ilela. Okota partout. Abiyo ya rep nanga te ba olingo kota te. Ngana ko bongisa na oyo za petit nanga. Mais na rep nanga ba olingo kota te. Mais ka mami ilela wana to ika de yong a ok na rep a fali ba oyambe lora mokondi. Bon kabele pe mbongo na suka ya mami tia carburant. Ika tia carburant. Alongwe pa fali. Aye pe pa nanga. Ba oyamba grand journaliste ika de yong ya mami ilela. To pese place à Valère. Balukele kiti liboso avandi. Na suka pe enveloppe ya mami, enveloppe ika. Po ani binote abiyo ramaelete. Po ani ozomi komisa na place wana te otia musano en Valère. Il a bana grand frère Nayoki. Ah, il a bien réfléchi. Mon conscience na zora jour wana. Na comprendre que ba poto yo to fingera ba musicien nzoka musalo toza ba komema biso ba poto ango. Mais tout ça l'onde abusivement. Pasteur Mike Kalamba ya na concert na Zénith. Pour sotote na en général na longola mutute. Poto ana kacha mafinga. Tango ba futa abatu mbongo basaela pasteur Mike promotion baloba na batu ba finga te. Ngai na finga na pasteur Mike Moïse Mbiete hein. Tozara na yo na yaka ko régler penyel. Non pe na finga été. Promotion ezate fo finga aka abatu. Sko po ani te pasteur Mike o kebeta concert na poto. Ba sélectionner pe ba journaliste to me mabino ba bangani shit ça la mele fali et puis c'est pas tous les sons 57 visas de PC tous les sons est-ce que vous comprenez donc ce mona ke na musalo toza noko ya musana biza noble ba kota muso partout na monde et musalo soko salango bien oko comme attaché de presse à ministre, oko comme chargé de communication à ministre, il y a député, il y a pasteur, il y a mututo comme gagner mbongo ebele. Yeb sanga soza chargé de communication ta mususu. Il y a pasteur mora na mbongo ebele. Autant pour le monde entier. Ah ouais. Pour ça ake ba invité na Europe, OK. Ba invité na Amérique, OK. Musala ezosani, ezota musayo, ezola liso na hotel. Ça au fin la pasteur wana batu. Donc biso apparemment média to soukisi angoneti on dit to soukisi média ka na musique. Oh médias est vaste, les gens oublient vite qu'on peut collaborer, on peut travailler avec le pasteur. On peut travailler avec les médias, on peut travailler avec tout le monde. Les politiciens, on peut travailler avec des députés, on peut travailler avec des entrepreneurs. Si. Conférence, moi, en tout cas, nous avons besoin de journalistes pour parler sur Yango, pour promouvoir. Nous avons besoin de 5 journalistes, liste, ambassade. Papa, si visa. Biso suki kawana. To suki ka to limiter carrière na biso na. Na ma film na musique. Na musique. Na ba comédien. To suki wana. Carrière et suki biso wana. Siko après wana. Tobo sana keso sala musala no bie banga ba memo poto. Siko tukomo luka poto na kofinga. Eloko esa pasi. Yango wana. Bandeko na biso ba koma ba danser, bandeko na biso ba koma kofinga motivation ya ki makasi, batika. Ba motiver kofinga bandeko. Batikali noko. Analyse ni noko sala. Ponga kuna lobby de anyoso. Non, mais j'espère que le mignon sort exactement. On a un baxaté, mais servir a des leçons. Hein. Oui. Et servir a des leçons parce que à un moment, il faut aux la responsable acte opposé. Et puis il faut aux la conséquence. Oui, parce que là, on a opposé les lots après une année, après 3 mois, après 6 mois, et puis ça a un résultat nini. Comment mon toit l'eau n'a café à osé la mois après 5 ans. À conséquent, on a un café après 4 ans, 5 ans, 6 ans, on a récupéré. Mais il y a opposé acte tant qu'est-ce que vous allez récompenser. Non, il y a déjà acte ma vie de au sala. Et puis bande ko nyonso bache, ngana no baki ngo jikwana, lo be on a émission mo récent. Les lo poto ezan na kati ya ba musicien, bato ba créer là ngo ba musicien, ils a plus biso ba chroniqueur. Oui. Ba mafinga. Parce que soto bito zonga pe normal. Non, fallait vendre ta finga moi ça faire.
Non, peut fallait d'abord, je sais pas. Non, peut fallait avant d'attendre finga faire. Et puis je dirais pas parce que Nazala. Non, bien faire ba auto la qui ça nana ketchup pas sangote. Non, a finga nana te. Tu as finga te. Malgré sango a trébichaki parce que question ne méritait faire été pour faire à musicien au côté tourner vie privée à collègue na été. Ils ont sens te. Mais faire a finga nana ketchup te. A bien que ba respect. Vous comprenez pour moi c'est mutu ba e ba kaita to yebi oloba na yebi été. Ils ont façon boyate, ils façon ya oloba sagement que na yebiete parce que tu vends rabo et tu lire à tête au sécate na yebiete. Voilà. Après start au côté moi c'est abatu aza anonyme na média ndeni. Donc so bango na bango ba mi vandela ba sala na ba scandale te. Pourquoi biso to yo ça la bango ba scandale à la place? Non, déjà Maman Sarah au départ il faut tout commence par un. Ce qui lelo il faut ba journaliste tout ba chroniqueur ba comme au finge là ba musicien batou c'est que il y a un commencement. Il y avait un commencement où le musicien accorda qui mutu finge là nga mutu tel. Et puis mutu wana a beti li solo. Ah, ça veut bien na bandia na biso que non tous en a pas dit quoi. On dirait na ba pomme na nani hein. Atini na démarrer mutu wana. Démarrer. Yo kiango. Il faut que tu aies solo. Ah, et puis des nani journaliste mon a démarré les. A démarré, écoute un PC voyage. Et Panzani. Tant que yo oyogi yam sa voyager pour finir avec des gobato. Yo sani. On finit en casse yams. On comprend. Il y avait un commencement qu'on doit d'abord admettre que au finga on a ils ont place moko oyo outil. Journaliste et musicien moko oyo anima. Aloba ke ngai nandimi yam sa finge la ranga batu. C'est par là yam se ko voyager ne pesi maramunyo so et puis ezala ki journaliste ado finge la batu bazo boa ke mabanga bando boka kangini mokonzi mabanga ndeni. C'était une manière d'encourager mutu. Alors biso de mabanga zara payable soit récompensé par musala malamu salela gi mutu. Mais posons-nous une question, pourquoi héritier en Oboa Karine Mokonzi? Parce que Karine Mokonzi a une finga à faveur de héritier. Après Karine ko finga batu. Karine a créé toute une équipe. Évidemment que c'est une sœur pour moi, j'ai pas de problème particulièrement. Équipe mobile, mais on doit avouer, on doit admettre que Karine a créé toute une équipe. Pour na kaka batu janvier bazao samsani auto finga batwat omoni correction ya mami lela mta présenter ba mission faire ba auto finga ya auto sana mabina tiki mutaka nen ba mabela tika libanda zobina soit disant ça la faire promotion mais quand il s'agit de grandes choses quand il s'agit de choses sérieuses ba oluga ya mami ya Baoluka bisote. Baoluka mami. Poni parce que tozana kati ya légèreté, ya poso ma finga. Donc il a poso mo boye en tout cas ngana on sale fort na bima vraiment. Il faut vraiment qu'on bima. Il faut vraiment qu'on bima. Il faut vraiment qu'on bima. Sûrement que les gens musiciens parce que histoire où bani même les comédiens ezali. Ça dit ils ont comédien où ya banda. Banda e kopango. Yebisa tala o monde ba olwa nga bongo kende démarrer. Ils ont muto abandai. Même dans la musique, il y a un montant qui est héritier. C'est comme il et puis, et puis, bango moko ba musicien a ebi ge mbongo funa kabela ya mami ya ono kabela leke tu. Ba pe sabson de monter. Tout le monde a une conférence dans tout gendarate. Conférence de presse ba musicien bengi si ba journaliste au mona mbongo ba journaliste ya télévision ya télé au club ba zoaka nam o ba chroniqueur ba finga. Rien à voir. Ya biso ekotaka sikoyo. Ba misukutu ba salina ba live déjà côté. Mais ba pe sabino ba miette. Ils ont pas si mingi, ils ont raté visa bon. Ils ont vraiment servi nos des leçons. Tu es comment finga? On dit nga na sala liste affaire. Ba finga sko poni, ba finga nani? Oh, chroniqueur wa me kosala banga na liste pour bazui visa te ba finga. Te bozui visa te. Bozui visa te vraiment parce que faire a réalisé ba erreur. Fallait à Salaki, fallait à subir les lots, insulte, n'a pas réellement niqué. Tout le bénon li sola visa.
oyebi visa ba escroquer bato combien de fois bambongo ba famille kabwani ba mapangu pona poto bakangi ba mama bandoki donc mutu mo apesi au visa à long terme il y a 3 ans il y a 4 ans il y a 5 ans OK mundela ba no vérifier na no compte bancaire na yo saka ni nozana na Congo pa peso ta inani obingana na camarade nanga à que France 4 fois non ba pesi ata inani te aïpsinga bisara dossier ni no kotsaki et pesi au visé belé vous comprenez donc et c'est le remoré et nyokola rabatu boye na camarade nanga bana ne bana ba 3 ans yemora na 5 ans oyebi ke mobile ne ba piaka ka ba 3 mois. Wow. T'imagines, mobile n'a joué qu'à 3 mois. Donc, et un visa très difficile. Bimisa bambongo bazela ba voyage ti ba kufa. Ba escroquer batunga za na muta benga ibisinga muta na lukele muta escroquer 6000 5800 ou 6000 quelque chose comme ça. Ba escroquer ba 6000. Ba escroquer batu chaque jour. Bana musuba kanga mama bango ndoki pona visa ngane zo bimate visa mama muta ndoki. Yo j'ai 3 ans, j'ai 4 ans. Après, on a le TV, on a le passeport. Héritier, on a le pour appeler ça un visa. T'as un niveau au comme ça bat tout monter à ma bête. Comme si fallait monter à ma bête. Bon, faire comme monter. Faire à toi ça la zone ou pas fallu. À zone là, ça il fallait. Ah, il met. Abi donc mon yo. Mon tupenda utopé son visa 3 ans. À tout na ba mission à faire bazu même pas 2 mois. À tout na bango bango ba visa bazu ba multiple traité ba pesi bango ya passe ce qu'il fallait bobi combien fallait apaiser bunda pour ba 3 ans ane bima ba pesi au 3 ans y a pas même 1 mois au baluki yo baluki limu finga mutango naka na posa visa te so memenga poto te watanga memanga poto ah bon donc rancune na yo moko ozanango na individu moko boy parce que tu n'as pas de rancune particulier na fali. Donc pourquoi na rancune na Jaël tona na boduga mais on régler ngo fali kay makambo faire alobi na ngati alobi biso to koma to kufa ba victime do ba rando na bino ba chroniqueur biso to komo fingama donc internet eza ya rando journaliste ya internet faut à la journaliste ya rando. Non. Journaliste à internet, il faut un journaliste à rando, il faut démarrer Moutou, mais bah, journaliste à la télévision. On a encouragé. On a encouragé. Bravo Ferré. On a encouragé vraiment. Ça va poto à la prochaine. Ah, Ferra so monte. Ferra ça va monter. Ferra ça. Baja bateau yo. Ame mama na sentiment. Na sentiment. Soko tu tresi et les akete. Hey. Ya. Ah, Ferré. Non, mais sinon, on a CPL de la visa. Oui, non. Moi, on a trouvé un très d'accord. Ah, ben, concerné Kimia. Kimia. Et puis, on a un musicien. Amema qui fallait memi batumito et péta. Ba petit na ya bandal wana bacha ba kuti makasi ya meme bango. Amemi bureau na ye, amemi ba master na ye. Amemi ba danseuse. Amemi na ka 10 chroniqueurs à Pamba. Mais batu ba créer les scandales, ba détruire ba reine na nyoso ba sisango valeur ka 10 chroniqueurs. 10 chroniqueurs car sur 57. Sur 57 visas. T'es 57 à 70 quelqu'un. Ah ouais? Ba master na mo ba combien d'ana ba 15 personnes ba petit na ya bandal ba kebele ba misia zo ki presque orchestre mon bana ba doubler. Ba musicien bato bazo prétendre que ça batumito ça kate ba créer scandale té. Ba danseuse ba créer fali scandale té. Ya mami ile lazaki quoi journaliste. Ba créer scandale té. Kaka biso ba internet. C'est ridicule. Faire atal likwa tal na sabi jamais encore risqué. Non que ça la concert ouverture na ngana Europe. Na boy na ngai histoire ebeta maté parce que histoire ya concert ya fali ya arena, tu sais que les gens parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Il fallait saluer exploit, mais les gens n'en parlent pas. Pour actualité et ça échanger qui sujet. On les va parler sur Arena actualité. Parce qu'il fallait même qu'il bango pas qu'il ne le la Arena. Mais c'est fait qu'il bango comme une Arena et comme Marco Finga. Bazongia on les va le bel soit dans Arena bango ba yé lisu na barando bango awa comme une nyoyo. Ferré à moni loin mon am Congo. Oebinine. Tala babandi obundisa ba actualité arena banana poto babandi attaquer entre bango le balobata
to si ça rando na biso na kid to après ba concert à Fali babanjo atakane entre bango maniki abwakeli Jaël Koto Jaël azongisi Koto attaque Koto grâce temo Koto bazongisi Koto boye ah bah ba teki bo délocaliser actualité information zo longa ba information o etika les a retenu na mito abato eza makamba grâce na Fali des oies qui en plaire et je en plaire oh grâce à fini dans la ketchup oh grâce à bimara na Fali ya ngonde comment une miniature or miniature efageza la arena Fali ndenga lataki musique ne betamaki ça les a nini climatisé bataki nini c'est vrai que to lobela kiango mais ezaki tanki après yango fallait prester ba grand concert en Afrique et loba matin abeti na Côte d'Ivoire abeti na Togo abeti na Brazza et loba matin Fali ka récemment ou tu peux beta sous na Brazza concert VIP na moni loba miti Fali ka récemment abimiseli biso ba nzembo na ba clip kitoko loba mite o bango ba lobby kaka critique des mères à sala qui ne comment sujet ba kundi sou nzembo. Non mais moi je crois que Fali il doit revenir na raison. Oh il a sali les erreurs à avancer. En tout cas na sûreté que bah il y aura des chroniqueurs Nanzela Fali au Bordeaux sous ba visa. Il y aura pas, je crois pas non plus. Bah OK banane. Bon, vous allez sauter. Je crois qu'il y aura peut-être journaliste et à télévision Claire on dit bon ah mais ma bango bah mamie il est mais maman kalwa bon mais ça non mais comme ma bango vraiment ma chroniqueur biso Fali je n'espère plus alors ça on le sauter parce que makambo a sali et risquer carrière naïe et risquer carrière naïe et risquer admettre que ça bagage kuna na ambassade pour même bateau allez batongo bateau ba kimi de Fali faut futa bambongo afuti bafutaka ba mands ezana ba mands mais même utakimi soit ba bloquer au bandoko ta souste soit tu payes les amendes Fali ina ko ça dépense inutile parce que te beba ngaba kima kindingwa kinda de aputo l'idée akanda kenda bakanga ya esimarati l'idée akanda na c'était ka otikala azonga na azonga espérons quand même. On a fait rebo décevoir parce que tant il faut calculer orchestre il faut calculer plus les musiciens. Assurance pesate. Musicien parce que kindingu azonga. Déjà ba journaliste wana ba mami ba goté c'est ba rolika ba ozonga na bango. Donc doute cause à la moi mon qui est pas l'ité ya kanda, moi mon qui est cause à pas l'ité ya kanda. Na oyebelo nga na regretta. Natala penda boy na kantara ta Manix yenda fala lingara memae mais natala penda boy Manix atikali manika koti na liste il n'est pas fait Mimi quand même Gauthier c'est ya oui oh débé zaka Gauthier na Manix il fallait tika Manix à Mimi Maniké tala skoba retour nango Fali on va dire quoi? C'est qu'il fallait dans l'entourage à bien te? Te fallait azaka l'entourage ou azaka nango. Entourage a fallu côté 6 cm fungoli porte moro ya bo soto et bo soto wane la ti fallait. Parce que fallait mta sala choix ya ba journaliste était fallait tika aloba ngo bien tant azo voyager bi batu basali liste ba journaliste bango. Hier ba pechanga ezaki batu na mo razula bango visa ye moko. Preuve ane ba journaliste batikala ozula bango visa pas soulé. Hein abi liste ba journaliste ba tanga bato ba sala liste bata bureau. Soulé fait partie ya bureau. Yé pas parmi ba sala ba liste. Bon, on va dire quoi? Parce que monta dirige zanani. Fali. Ba bureau ba sali sentiment ya ba fanatique a Fali. Pour ba fanatique pe ba ponaka oh soda makasi ko tikete. Oye ba fanatique pe ba sela rabat. Non, ba fanatique mutu baloba soda nani Alexis Woti soda makasi. Akinda ba Alexis. Soda makasi. Alexis Woti soda makasi akinda. Oh Valdi Tamba Bundi, Valdi Banda Ken Piana Kenda ko kaso sa analyste. On dit analyste zara Ken Piana na brutalikas. Akenda lo ramu na bilé. On se comprend. Ba koti sa Fali na ba erreur. Donc, et ça va même cas bateau bazaka na mais ba fungoli porte mon sentiment il y a sentiment que to collaborer na ba journaliste et tout porte wane bomisi Fali. Lelo na banza o table émission Moura. Ouais na tala vite fait lobby batindele ngali Moura na sur émission to sala na yo.
batindelinga lien na ye batindelinga ngo ba bisinga ta ndenge na TikTok ba matisi ngana yo na miniature que tout temps à combo na été machin Nathalie on vite fait na bi oh c'est qui ces garçons Azube mabongo mais moi na moi si na oti na tuna ki matin on datindelinga ngo na tunisko mutana bi c'est qui ces garçons oh mais vous savez émission mo boye azo ba sarata nga combo na été to na ebisi mutu na bi garçon oyo abundi na vie na ye asali ba fort a joué économie na nyoso ya bunda na vie pour kende Turquie akende poto na nzela mai askomi na PD et simbité il s'est retrouvé mobali mutabengisa ouais ngana ngo bongo pa ya PD mo akomi na akena ke akokota libala na Turquie akota me poto simbité na ebisi ngo fiwa na bi garçon oyo akenda Turquie azu ba fort ni sorti na Turquie et simbité Turquie ba refouler rabatu incapable de ta résidence na Turquie parce que on dirait ba vraiment on résidence oui ba gérer matondo ba kuna ba ba résidence ba toaze belé na yebi ndenge nini ye incapable de ta résidence na Turquie azuité azongi yao azana aotambola na kombo na ye admettons que kombo na ye bani makasi wazo pekisa ngana tanga yango na télévision et ye bani makasi ko le ga kombo Kabila mais impossible ya kombo na ye seulement tant ba oyo kaka na ambassade que oyo kombo ya mama Olive batali yango oyo ex-premier madame honoraire c'est ça visa kaka kombo na ye samba mona photo na ye kaka kombo ya mama Olive Lembe Kabila soika aye et pesa maman visa. Il peut se faire visa. Mais il y a un combo incapable de recevoir visa à taille à comment on appelle ça visa nini à taille à Tunisie. Incapable. Dubaï pour kende au sobanyon. Grâce à mon billet Belleville, Belleville à Sangisi Kotoyo, visa Kotoyo Panzu. Nani. Hôtel grâce à mon Panzu. Parce que hôtel il y a vendana grâce à mon vendana on a parté, mais doit acheter l'hôtel. Voilà. Donc incapable de reconnaître Dubaï, yomoko na fort na yomoko, mais oh ya le balangana na tanga kombo na oti. Tant pis, moi je te connais. Comment on fait ça à visa? Moi je te connais pas, nulle part place na kombo na olia. Nulle part. Par contre, yoka na kombo na yams so kitina lembo bika ngale ya yams. Oza na considération au saranati. Mutaya ko luganga na lemba kitina première porte à lemba. Abina luga yams. Na première porte à lemba ba juillet na première porte ba yene ti place dans foot là na prince qui est super ba yene ti wana ba bien pa yams ah alors wana c'est quoi admettons que na butu pour arriver muta botolinga téléphone na butu na taxi na ofina bu ya botoli téléphone chauffeur abi to ke place ça ma benasi chauffeur téléma to ke na bi yo téléma nano a télémi ah oh ibi téléphone yams era yo ah artiste azu téléphone a sauté il a pas bien fiki la koti elle ne pas mettre yo il va téléphone na on ko lobby ah aya donc téléphone toi maintenant taxi chauffeur abi ah yo c'est quoi mutu wa shegi wa mutu na bango na habité ba tout ba sala makama na yebi bango na yebi si mutu o ero to komi na lemba côté kuna kulune za ngana bi na yebi ba tout ba opéra donc o ya uti mombele pour sanga mabi ka obazaka na lemba na bige petwa za kuna donc et simbati donc na kombo nanga kaka mura so akoti na lemba et protéger bon kombo ya mura place nini na kota na ngona oli ofele et puis chose grave comment on est MC ambeti nga na sara succès na kombo nanga Saratola kombo na ona okota complexe ya kombo on est Emmanuel Lesesanga lobela kombo na Chako comment Emmanuel Chako comment Emmanuel Chano comment Emmanuel wana kombo bamba eza complexe ya ba kombo nga kombo na ya Sara Tola nga kombo na Yams Yambi yo becha Emmanuel Sesanga Lesesanga kombo kitoko la zia kombo amungala te Lesesanga te amungala te e ba ngala ba pede ba raté Lesesanga on est ba kombo ba katange Lesesanga Mswahili Lesesanga Mswahili baba mongo ba pede ba raté biso ba pede ba raté mobile ko ma pede mongo ah linga ngote donc osomona que mutu vina eza kofinga yango na lobaki ne na live ngabi
Belle-vie wana kendara poto te. Si la pas ok poto. Banda po bando fingela si la belle-vie. Ata mba monte si la yemo rabina mémoire dans nzela on a kendara ya Espagne. Ah memene ata nzela Espagne c'est simple en memete. En memete. Vous comprenez? Donc c'est vraiment très compliqué histoire on a penda mutate yanga kaka. Tu dois arrêter. Mes chers amis, on doit arrêter. Chose à pour sa poto, togeno luka yango. Na ofinga belle-vie. Effort na biso moko. Ero so fingi belle-vie, ba refoulé été. Visa na yaza problème mukanda. Combien de fois t'es posé cette question de afinga belle-vie makamuni ya sika ofinga ye. Afingi belle-vie banda kala nyoso afingi aketi sur ki bazongisi. Donc so fingi belle-vie. Ozwa visa lola te au kende place mon côté et baksa ata goutte mon côté ya loso na vie ya belle-vie. Ok, na restaurant na ya rolia loso na likaya buna pondu soit silisa ke tournage na ye so ki poso kabela tumbongo abengi bango akabeli bango mbongo. Donc tu continues vie na yo na malheur na malheur. Les lois comme finga fali eh. Les lois comme finga fali. Fali asili, fali akomote kama mafuta et puis makambo ya fali akomote kama mafuta wana onde ye mutabimisi yango. En fait fali akomote kama mafuta te. Fan moko ya fali poate kama mafuta na ye ya mbila. Azui logo ya concert ya Arcade na LCD suki CD ya wana o fali obeta na juillet. OK. Azui affiche wana imprimango alingi ba mafuta mbila ne po asa la fali promotion pipe ba wario basani basomba parce que ba wario baza partout. OK. A oteka en même temps c'est la leader na e promotion. Fali biso tout bien fali so côté kateka ba griffe na ezaka attitude. Ezaka attitude so ki na nina na ba griffe ne mo boate ka la tango ye moko. On comprend. Parce que au commissi artiste monene bongo ke aoteka mafuta mbila asili. Papa ya mura na mama mura baza ba nani na Congo. Bon, papa mura. Tant ozo courage pour muto traiter wana papa ya bana baninga papa ya bato. Si. Si ko so papa ya bato wana mbongo ebele bongo apesa bato ba visa obengi asili. Bongo papa mura na mama mura. Baza ba nani na Congo. Basaka nini? Ye wana outi kuna facture video na e tala biso sara ba jeter video papa mura na alimentation facture mbongo eleki facture eza cher mbongo ya ngo eza insuffisant par rapport à biloko ya zwaki. Il faut que ça la réduction à biloko selon des mastango expliquer nga il faut que ça la réduction à biloko bazo longola pe biloko po azwa mutana mbongo ebele nengwana ana ba fanatique ana kombo atikeli ba ne mapango atalelo azata atalelo akufi. Mais yo zo zo mutane ngwana obane asili pour se pelise héritier yo siko ba parents na obanani et puis héritier il faut comprendre le mot te héritier banda na carrière na mafinga yango monya matarate te héritier il faut comprendre le mot il y a un moment ngana no se pénalité parce que no awane au chrétien faire ouera a chrétien ouera trop temps bandi carrière na et là parmi lo ba clair ko finga po asalela wera ba cri ba nzembo mamunya stoeza atinda même na karina finga mampata tout ça là ezalité et là parmi biloko ngana dégoûta héritier après tant on a yo mona ya nsone apesi disque na comprenait que il y a quand même la maturité maintenant quelqu'un monto akoli abakisi maturité donc on doit quand même enterrer va passer na et machin mais lelo yo soki héritier accepte moura à finir les musiciens excusez-moi le terme mais et puis bah musicien il fallait na faire c'est kilo oui fallait à petit stade de martyr héritier à sali rapide à bête stade de martyr à la place de Soukaki soki te bandano et bandeli fallait à petit stade de martyr faire mta clôturer qui est faire mta clôturer héritier à beta mta héritier à comparaison avec Omeka ache tout le monde le 25 décembre toka histoire il sort stade des Alega na grade AC polele piaka et puis je ngombo le beta on dit siko yebisanga mutabongo aller faire etanga yo beto monde stade des Aki craqué le 21 au lota au vando manolobake fallait azer l'autre côté fallait ebo embate fallait asila na ba faire lelo ezande héritier
na combien de disques d'or, na combien de trophées, na combien d'albums. Héritier yemoko a comprendre que o ezaba o flatenga. Poto. Parce que héritier pe ana idée o meba mission na poto parce que héritier aza ami benga moto na tembe gogat. Tant ami benga moto na tembe goga stature a calculer pe ba angle mususu. A comprendre que na minute yo Fabregas parce que na mona yena na Fabregas mikolo mo guerre ya makasi. A calculer pe moni Fabregas on obeta concert mona casino. Héritier pe ne lo mo a préparer pe pas même pe bato. Bon na ma finga bon. Mais c'est ko po mes ali héritier yemoko a olinga lisu makamba ofinga te alingi. Te a olinga te. Mama Sarah yo kana bisolo mo. Ouais, mais so moto alinga te. Moi so moto alinga te. Na pe ce exemple ya moto so alingi te. Ba obengo na téléphone. Na otanga komba moto te mabenganga. Yo ebili solo ango. Pona nini soko zolo bana moto wana boye kocha kombo na ngate. OK. Ilaksini moto alingi te. Alingi te. Koloba te ke batala rate ou batala ba monaka. Ba yo kaka. So tindi te ke Sarah démarrer ferré. Mais au vanda ki oyo ka Sarah démarrer ferré na kombo na yo. O réagissait. So mon ke faire à frère na yo o benga. Depuis quand yo komo finga bat na kombo na nga na lingité. Eza wapi ele kala ba TikTok na ba page partout ba okatolo bani kayo kité. Ah yo mais pourquoi il réagit pas? Voilà. C'est ça le problème aussi. Héritier Goga bon. On a travaillé en héritier. Au moins héritier soit lingi li kamte mutu mon soit sali gaffe l'émission et que ACP langote. Avant de s'orchestre mon bimbata pendant 6 mois mutale kana na TVT. A sala ngope déjà. Mino bo kende bo sala ba mamna bino na ba télévision bo kretiaka batu marambo ya ka olatanga. Désormais mutu moko to bando sa ba émission sans so pèse autorisation te mutale kana TVT. Pour ani ta otinda ta batu ba benga mwana wana. Que bateau mi balozo fingo zo simba baba kulutu na âge na carrière na tout. Oh bango kutu pende ba okyo bende sur héritier parce que jusque là carton Ferena Fali c'est carton hein. Fallait beti stade carton Ferena beti stade carton fallait ga beti arena na e carton Ferre wana mimba musicien accueillir beta concert le 20 le 21 et ça carton. Donc na minito bato ba ko ba to ndi mato benda fer na héritier na biso et ça Ferena Fali. Qu'on se le dise. C'est quand on yozoya olinga ofinga fali, ofinga ferré na combo ya héritier, soit héritier au sepela nango. Oh, ya on a le bas pour na jael, ana simanango. Soit héritier au sepela nango. Ape na simanango. Héritier, soko sepela nango te goga. Katango. Kata yango directement. Comment pédé mo azoya et puis modalité. Pédé. Aoyo fingela yo batu. D'abord, déjà, quand il y a la PD, déjà, ça touche à ta crédibilité, à la personnalité d'héritier. La carrière héritier. PD, moi, je vais confirmation dans les apps. Tant que finga ba ok ndara ba sali ba vidéo na héritier ba okanga ba photo et comme elio nante mais comme il nante est-ce qu'on a confirmation bo sani na ngamba wana una pa ya sinde ba sala. Oh, déjà pas comme le niveau na au finga ba okanga ah mais c'est héritier zo appuyer yango inutile na pesa leçon morale. Voilà, inutile na si c'est une leçon morale. Leçon morale exacte. Italien, il faut être conséquent. Il faut être conséquent, il faut s'apprêter pour Teresa glissant héritier. Ah, Teresa. Album nanunde, ba encore ça ta promotion album pour ti ko ngana ngino album est vendu tatante moment non na yo ki album est vendu te point nini. Pe mutango ba okanta o sala bango promotion, tala biloko nyonso ba okata na ba réseaux sociaux ba okata ka place ya zo finga. Ba okata te place ya lo bele album héritier. Donc alors comme intéressé za ba place à tout ba bon. Si ko promotion za ni. Donc album est bien déjà presque un mois. Sans trace. Donc, ils n'ont pas si sur l'album mérité Simbité, pourtant, l'artiste a aimé bien, ça est bien. A aimé très bien, mais à s'embrouiller dans un cahier moko. Le mot là va mourir à peine non va finir. Abandara de la makambo kasi équipe à Karine yé. Compositeur. À mon a o sort et salaire et Matisse nil pas à Zongeli. À Zongeli mourra. En tout cas, nous koyam to comme une option en souka, ba mikolo to pe sa conseil te mais un mot pour na leketu na fivete bat batikale ndenge bozu visa te po nani oh le bogarde de la presse na koko na otanga na communauté po
Yé tout le monde a écouté Matisse motivation. T'es pour y aller l'année déjà fait. À Matisse a une motivation té. Mais motivation, bande commis balé ba Matisse ça qui. Ma motivation on a, soy boutique ango et il a sa marque bozagi na intérêt. Bon continuer ka. Bon continuer. On le boya finga à la bino biso ba to ça banalise. Le ketu. Pour bino pe bo sekaka na zongi sima. Fiveta seka Jaël. Tango ekele net te. Boke potote bona we baseka Jaël. To seka kaya ya sopeza kinga bonga bo seka kaka. Dans la minute on va baseka bango te. Te to seka. O fiveta seka Jaël. To seka. Ayeba te sko ke Jaël okende. Le ketu. Passeport en fait mta sérieux. Question la question. Les gars, passeport là. Tes fautes banotou na ba komaka e masculin to féminin. Wana pe ya problème. Po ba ko tala aspect boya ye mwasi. Wa les gars linga ki ba joie inde ko ta danseur. Fivette a comme danseuse, les gars danseuse. Danseuse pe. Danseuse. Ya on a tourné na passeport na ya koma masculin to féminin. A comment na passeport masculin? Il va la nité. Sikoyo yé a okende danseuse. Il habite yo mo le ketu. Koto komi masculin. Koto yo okende danseuse. Danseuse za féminin. Makudala. Yango ni fako rater ka visa. Fako rater ka visa. Luka madame Sarah, aluka o. Te. Aluka yo la mona vous avez 3 ans. Te ngati fa do la yite aluka. Ede muninga no mwasi. Non. Ede muninga no mwasi le ketu. Na ida ba PDT. Ouais. Nako contribuer na malédiction te. Na ida ba PDT. Obi na pesi mbote maman Ninel Peter, moi ça mundele. Ala mbongo bele ser wana. Nyoso senga osombelo. Na lingi li neta cher asombelo 400 € cash asombi. Na lingi boya oselo. Oyebi na kenda osele tokenda memanga na cosmétique moko pona ba make-up. Ya griffe ya solo penza e ba Dior et tout afuta mbongo na carte. Na poni sko la dame wana proposer nga lentille ya miso. Abi la madame lentille qui toko et ça lo bien et pour ça émission et tout c'est très classe. Na zua on a essayé sanga. Oui kabi je paye tout sauf ça. Allo babongo. Pourquoi? Abi je paye tout sauf ça. Na spiritualité lentille ezo aveuglé muntu. Bomoni cataracte o ebima batna miso. Ezara lentille. Et ara posomo ibakisa malikolo aliso et empêchera muta mona bien. Si. Tant muto ke ofuta mbongo l'hôpital po balongolo cataracte wana ezara loka lentille. Ba rapé o liso posa ni o mona clair. Mais yo moko na conscience on dit mo ke o somba aveuglement ya lentille o tia abi na o contribuer na péché na été. Je paye pas. Banda jour wana ebisi petit kana ozwa lentité. Ngape na ko contribuer na ngana masumu ba PDT. Mais ba PD ba tikali. Lo ba fivete. Bon, na bengi na zwa numéro fivete. Ako ça la pe passeport na nga teme e boma, ebelo ke boma. Ya la ta baba mingi. Et puis choko couleur. Couleur. Na ko PCP passeport na nga saleli mais couleur. Bande ko balingi choko makasa comme en rouge. Les ketchou. Na uluka jomo apesa ba visa. Ndela olu ya leke. Mabena tango pese Joana ya komo linga Joana ba moko bwaka etolomo. Mba moko mwasi ya Joana apexi mobile na ba pimele visa. Les ketchou. Mutu mko bwana opesa ba visa les ketchou ma. Yo côté passeport on wa biope. A vous ça les gars les ketchou. Je suis. Je suis un jour alors qui est nini consulat nini à Belgique. Je suis Suisse. Je sais côté est en Nenga Suisse. Vietnam pardon. Vietnam. Na ko musinga le ketchou on singa la boye. Fivette soit tinenga ka photocopie passeport na ta lelo ata siko na les visa Vietnam. Mais tu dois dire tu dois dire que ça sérieux. Tena c'est yo yebi ki sérieux. Ngana bi ya sérieux. Et puis Vietnam ani za ngapunga ni na boya na ngokende. Sérieux. Shena chile na ba ina kende. Ngana kenda ngapi.
soit tu as un programme dans ça Dubaï. Tu as fait nani Fivette. Ah tu as ça moi aussi. Ba ma finga na finga on ezala na ba stress na ba. Nga linga e. Ya jalousie me te finga saki. Nga sepela na ya. Na nature na e. A moto à ma bête. Fivette a moto à ma bête. Tant bakanga kaye na kena kota na 4 minutes tu na kanisa. Nga kuna benga kaye. Na pesa e conseil ya Gabi o mutakangisa kaye. Ah, na 4 minutes. E boyo bosani ya Gabi ya ko lo ba msezo finga kaye me batu ba finga ya yebi bango Fivette a finga ya Gabi sérieux. Ya Gabi ya kokate. Te Fivette a finga ya Gabi sérieux ya Gabi akangisa kaye na Kalamu. Mutakangisa kaye na 4 minutes di passa Ariashu. Ah ouais, yiwana. Ngasko na benga etan ya Gabi akangisa kaye na Kalamu. Auto finga ngame esalanga pasi na benga Gabi talabana et tout. Oko ça no pe mission normal au fingi mutu te mais au critiquer ba mom sous les arabatu. Si. On se comprendre. Alors bah aya merci nandima ite ko benga. En fait, na kati na e a ne pe mota rankini te. Amema marande. Amema mara et puis facile à manipuler ba manipuler kaye. Amema mara. So ba bisende oyebo il faut finga Sarah. Au salon. No yebo il faut finga Belleville au salon. No yebo il faut finga a mita la vie na été. Azam manipulable. Est-ce que ba kende to zala boé to ba tu fallait to benga na 2-3 personnes hein a ko benga na to landeli na zu problème na banque na pona YouTube na la kisi. To benga na ba bino ba demer to benga na. Mais or biso to ba tu fallait to zala na mo association na biso ya média. Tozaki batu to la na mona yo voyager ndeni ko pistonenga moto pona okota pa na mafokota pa boy. Pona sala mate jalousie. Motema mabe. C'est ça. Bolongola ngo kaka. Bolongola na binango échanger le hôtel. Yo ya ka tu na tola na besoin le hôtel ten na la kisio. Ouais. Et si les solutions swami. Ouais. Le lende futarate. Nana va solution belé donc à travers madame Sarah, nana va solution belé. Et Fivette so aux la possible, so au linga parce que déjà les 11 je crois si tout va bien déjà tous en Dubaï. Nana on a fait normalement fait na voyager le 4 mais nana fait mon Olamba le 4 donc ça me permet pas. Donc billet nanga et ça le 11 donc le 10 le 11 déjà nous en Dubaï pour 3 mois je crois. Il y a tout ça na analyse. Tout ça analyse. Yo so qui avant en Hollande. Putain on m'a dit. Fivette. Oui. Fivette. Benga na privé, to solo li. Et puis oui non. C'est qui ni. Non ça liste hein. Et mi Cécilia. Fivette. Benga na privé. Benga na privé, to solo li. Fivette yo fingela ngayo. Ah finga ngati. A Fivette en fin en gâté parce qu'il y a un autre fin en gâté premièrement et deuxièmement tant que bakangaye ngana renda kotalaye aya comme la pso rouge ne monsieur puis ya ganga kakuganga makaste wa mutamunene lo wanga banere te soki a fingi biso etalika ye bon moi je sais pas moi quand ça influencé par les Quechua te les Quechua bengi ba sa émission yo bosa na que les Quechua ko influencer soki ozo les Quechua utabenga dudu sou pour influencer ya sa émission bosani Ndemo pas influencer à Thérésia. Quand on appelle ça bon bambon. À $50. Et monsieur Sili, bon c'est besoin de featuring. Dubaï is coming. Yes. Is coming.